Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Bonjour, mbote mingi na bina jesu tuba eboninga ka maman Eliane Nitu na pesi no ba mbote ba ebwe ma vipi muko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bino ba ndeko nanga bwa malamu. Oh, abino maman Nitu, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali, et vous de votre côté c'est comment? Merci mingi na besu tuba eboninga maman Eliane Nitu. Oh, bolanda maman Eliane Nitu, oh botaka ba émission ya maman Eliane Nitu, surtout bolanga ba émission culinaire na pesi bino vraiment mbote belé. Merci mingi na bino oh bo partage ki maman Nitu ngasoki na tali na tindela ka bana, maman Nitu songa na tali na tindela ka yaya, na tindela ka leki pona bango pe batala ndenge lobaka ke on apprend tous les jours. Il y a mille et une façons de préparer, mille façons de faire à manger. Chaque personne a sa façon de préparer. Alors, on apprend tous les jours. On peut mettre les pains de comme sous au tali bakispe na oyo zanango. Lelo na kati ya cuisine nga na zoke ndo sa matembele à la demande de ma grande sœur. Eh koza moi c'est libale ya ndengambo. Hey. Hein? Belle sœur ko? Non, la demande de ma belle sœur. Te la demande de ma belle sœur. Bo ki ala ba moi Marie Lobana. Que lobate? Eh, kasi la bayo mto sengala la bema tembele. Na sengi na mama la melanga matembele. Ah, boyo ki ma belle sœur azawa semeki na ngai. O mfumukanda atikela libele. Ayebisinga yabi mamu yala ka mamelo aloba ka malembe parce que yaza c'est une bonne sœur. Donc c'est une sœur religieuse. Yalo ba neka malembe yabi mamu na lema tembele kale. La belanga matembele. Ngapi na bi balengela ka libala. Nana mara matembele. Ngala siko no sela ma belle sœur matembele. Siko matembele o nazo sala. Yo pesa lokola ngai. So c'est mec a sengyo possibilité au sala les ali. Ça là c'est mec ça fait toujours du bien. Ça fait du bien. Voilà. Siko matembele nanga za matembele na uteki na ngona kisasa. Eza déjà ko sukola bien ya kokata. Mwana sala ngo penza matembele ya kokalinga oya kolia na loso ezate pourquoi ninge se côté déjà na congélateur ezoki déjà malili et bimi na malili moyen ko sala ngo matembele o penza ya kolia na loso ezate matembele to sala ya kolia na loso ezaka penza oya frais o uti ko somba ka sikoyo o chena moyo ezui mo ekauki muke wana eza matembele o basaka ya loso mais oyo to saka matembele to kolia na kwanga to kolia na semoule matembele déjà ya kosukola tout eza déjà bien. Wana sikonde bomoni biloko na ngana kataki yango yonde bozomona awa totala awa ndenge bomoni naza na poivron na nga ya vert, naza na oyo bomoni na sali ai nanga na bongisi ai nanga na bongisi matungulu na bongisi poivron na nga yango wana awa na mopanzi na bongisi mbisi eko umela nango te na sala na servir belle sœur alia na ye.
Voilà. Landela keneki balobi mwasi toki babali yo abalaka mpe na famille kobala na famille yango oyo ntango keneki mpe ayebisi yo mamu na posa kolia matembele natali na congélateur ya matembele ezali na bisi te nabisa matembele na lamba yo mpe mwasi ya libala ozoyoka ngai to ozotala ngai yo mpe ezala ndenge wana yo mpe ezala bongo soki oza nango ere moko po faire plaisir tala semeki plaisir eza mabe te eza malamu. Voilà matembele biloko na biso baingrédient yango wana natie na moto matungulu na ngai yango wana ndenge bomoni natie yango na moto boye natie na mwa ai natie mwa ai eyoka na mwa moke po ai epesa biso su mwa gu na kati ya matembele nde nauti oyo basiko oke matembele eza matembele oyo uti kishasa eza matembele uti na congélateur moya kosala yango mpenza ya kokalinga kolia na loso eza te oyo tokolia yango na semoule tokolia yango na kwanga peu importe. Voilà matungulu yango wana na kati ya matungulu na biso yango oyo yango na poivron voilà. Marie, matembele on a déjà mis ces belles tomes que mbisa okao. Acha ande na moneli. D'accord. Bonjour à Nazanga mon côté hein. Je suis avec ma belle-sœur Marie-Monique Nitou. Voilà matungulu na ngai na ai na ngai ebonjami mpenza bien ai na nga mpenza na moni ye apesi nga odeur ya kitoko. Sikoyo nazwi matembele na ngai yango wana voilà matembele yango oyo ndenge bomoni wana matembele yango wana nde bomoni yango ekoti na moto eza nango matembele ya kokalinga te eza matembele ya supu. Alors après avoir kotia matembele natie pe mbisi mama ari natie mbisi ebele voilà natie pe na mbisi voilà yango wana matembele ndenge bomoni na bandeko eza nango simple vraiment simple ya simple peza makasi na kotiango na mwa mungwa po mungwa banda deja kokota na kati ya matembele akota pe na kati ya mbisi oyo nazotia eza mungwa mungwa ekota na matembele ekota pe na kati ya mbisi bien po na goût. Voilà voilà ozande yande mbisi bacha matembele mawari ozande mbisi bacha matembele acha tala mbisi mamari na ya mbisi yo et voilà tokotika yango ebanda kobela voilà avant totia yango mai tokotika yango etoka mokie mpo matembele abimisa nano mai ene mpo matembele auti na congélateur ndenge auti deja na congélateur eza deja na mai na kati nango mpo matembele ebimisa mai avant ya kotia mai totika na mai oyo eza na kati ya matembele ebima nsima nango nde naya kotia mai yao totiki yango etoka mokie
Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, matembele bon, matembele biso yango wana. Ti siko na tiango na no mai te hein. Kana la lobi ke yango moko déjà za mai nango. Lokolo uta na congélateur za mai. Ya wana tiki yango. Et to kana no malamu. Apoto ko tia yango mai. Voilà matembele na biso yango ezotoka na tiango poivron. Na ail. Voilà. Matungulu poivron ail mbisi matembele. Natiki yango na boye to kana na mai nango nazo finika ngo. Voilà, jusque là matembele na biso nde bomonde do to ka boye na chena no mai te. Matembele ekomi ko lemba. Alors pour na ba légumes oyo lemba, donc chango mai muke ba poivron oyo. Boye la expérience que matembele ça nini elembi mais poivron elembi na no malamu te. Alors pona ko lembisa poivron na ko tia mwa mai muke pour que poivron na biso pe elemba. Voilà, tia mwa mai muke pour ko lembisa poivron. Atembisi mwa ebele hein. Wambi c'est belé na rocha pilipili te po belle sœur nanga aliaka pilipili te. Vike na wala mbela yema tembele na moyen na tia pilipili ezate. Na finiki yango na tiki yango etoka. Po na poivron le mama tembele yango moko penza ça va. Ah to komo le misaka poivron. Kola matembele na biso eza kotoka. Matembele na la lambi yango sans tomate. Na che tomate te. Yo soko cha tomate ko che mengai. Na che tomate na matembele na ngai te. Na kamati un peu de bouillon. Chango na mai. Na chesko na matembele. Matembele ngo chango cube te parce que ko yindisa cube yindisaka. Cube eza déjà na couleur à marron. Et ko yindisa la matembele. Ko na matembele e yinda te. Voilà pourquoi on a préféré notre chango bouillon. Comme ça. C'est un bouillon de poule. Un tiki yango. Gouye kota. Et toka suma la moi alors on a fini ki yango.
voilà voilà matembe na biso eza nango kotoka bongo mbisi eza kopesa ntunga mona yebisi bino awa mama yake na mama mbisi ezopesa ntunga moko akosakana te na yebisi bino mbisi encore na tiango mungusu na tiango susu na mboto esangani epotongani nde awati voilà wana matembe na biso penza ekomi na suka mama re moni matembele bo nana belle sœur ya boka tete na nga mama re mo matembele matembele ngo kitoko ozoka solo ntunga merci maman bien na che tomate te mama re kitoko makasi o matembele bacha ba tomate te nga so che tomate na mama re o le bien o le matembele kala toza sumo mkelinga sana mo soupe bien soupe kita le bana a peu goût na ote bon to c'est la moi soupe qui t'a mouké kasi moi soupe qui t'a mouké dans la lambeli ma semeki de moi belle sœur matembe la bien ali yango kala ko la nga mo semeki nena kina wana congélateur na lambeli to c'est la mouké soupe qui t'a da et bon mo li anga lelo ma maria yo pe voilà wana tokomi na suka légume na biso po matembe na biso voilà mwa supu lokola takolia mwana mwa kwanga ezala mwa sauce nango voilà matembele na biso ebeli kitoko makasi voilà matembe na biso yango wana matembe na biso ebeli c'est bon na tiango pe tomate te nalambi yango kaka bongo sans tomate là na tia na sani siko nazokende ko servir belle sœur asala nene ala na ye nalambeli semeki voilà nalambeli belle sœur ali na matembele na ye voilà eza vraiment kitoko mbisi ekoti bien en tout cas très bon voilà tokomi na suka kobosana te po partager émission na bandeko mosusu na bana boyebi ke bana na biso babala mingi bableda balingaka kolia bie bamesana nde bamama balambaka bo partager na bana batala. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nbechene bana betu. Bons bisous, bye bye.